Chamala, Myriam Wete, Myriam Wete, Yaya Bastar, Napesi Ombote, Grâce Temo, Malika Mania, Moura de la Presse, ba chroniqueuse Nyonso Glody de Asuka, Jaël Chombo Tenayo, Rafine Tumba, Pamela Shekola, Cynthia Wadol, tous rappelé belé na internet. Parce que son abosani kombo ba komelanga na privé. Marilo pourquoi pesa ngambo tete, ngaj boyebi ke nazananga na problème mutute. Nani abosani nani Vincent Chiluzi, bino nyonso tout bolimbisi ba on atangi ba kombote. Donc voilà ngala bino na kati awa. Pour na lelo peut-être na poko na zongela bino mais lobby rendez-vous ezali live a munene pour na dossier ya Caleb Tukebana nande kuna biso Elise ndenge bosengaki na komisi pe na sala ki demande na bato baza concerné bandima ki baleka na live ndelo ko sepeli senga ya ngwana alors lobby ndo toyeba e bandeli tisuka ya dossier Karine Mokondi na pesi ombote Rafini Tumba nani sus Afi Laura bino bakombo bokoma bokansanga na kotanga bakombo bokoma te na yebisaka bino nazala problème na mutu te la Liska Bardo Alphonsine Ngunda Chamala Myriam Wete Yaya Bastar Napesi Ombote Grâce Temo Malika Mania Moura de la Presse ba chroniqueuse Nyonso Glody de Asuka Jaël Chombo Tenayo Rafine Tumba Pamela Shekola Cynthia Wadol tous rappelé belé na internet. Parce que son abosani kombo ba komelanga na privé. Marilo pourquoi pesa ngambo tete, ngaj boyebi ke nazananga na problème mutute. Nani abosani nani Vincent Chiluzi, bino nyonso tout bolimbisi ba on atangi ba kombote. Donc voilà ngala bino na kati awa pour na lelo peut-être na poko na zongela bino mais lobby rendez-vous ezali live a munene pour na dossier ya Caleb Tukebana nande kuna biso Elise ndenge bosengaki na komisi pe na sala ki demande na bato baza concerné bandima ki baleka na live ndelo ko sepeli senga ya ngwana alors lobby ndo toyeba e bandeli tisuka ya dossier Karine Mokondi na pesi ombote Rafini Tumba nani sus Afi Laura bino bakombo bokoma bokansanga na kotanga bakombo bokoma te na yebisaka bino nazala problème na mutu te la Liska Bardo Alphonsine Ngunda bote bandeko nyonso tout partout esika ezomeli bino ngai wa bino Marilo Mwaka animatrice na bino na Canada Montréal lelo toza samedi le 15 août 2020. Joyeux anniversaire na Eritiana Kabeya, mwana ya Héritier Watanabe. Mbotama elamu na bandeko nyonso bozo fete ba anniversaire na bino lelo. Mbotama elamu. Ba sponsor na ngai Antonio Mbungu na Genève na Suisse. Chichi Chibola na France. Hercule Bamvoatu na Londres. Aleki ba Congolais nyonso bazaka na Londres na kolata. Bambote na Paul Badebundes. Sœur Louise Ndona, Claudine Assemila, na Londres, Motema Papa de Best, Kadichon Kita na Montréal. Bon, il y a côté live oyo, ils ont demandé comment alingi aloba, alinga sala témoignage, tobi biso surtout makambo oyo, elekaki na Liège, liwa oyo touchaki batu makasi, ko perdre mwana na biso ya mukie na âge ya 5 ans, Bradley. Toyebi ndenge akufaki na yambaki koko na ye na yambaki koko ya Bradley na live awa a explikaki ndenge Bradley akufaki bandeko pe bakotaki na live bapesaki ba témoignage na bango. Alors ndeko na biso aza na Liège kuna aza na likambo koloba il paraît que basundoli corps ya Bradley et bimi et puis famille sundoli yango. Bon ngaso mutazana likambo koloba na kotsaka ye na direct pour mokili mobimba eyoka. Alors soki koko Bradley oza na ligne soki obengi ozala bien après avoir koyoka makambo ndeko na biso akoloba. Bonjour mon frère. Bonjour, merci Marie-Laure.
ngai naza kombo nangeza po bazobenga nga kombo voisin nabimisaki kombo ya voisin mpo na kombo ya voisin mais eza kombo nangeza JC Defofa oyo atali yango na Facebook nga nalobelaka mboka Congo mais makambo ekweli mpo ekweli ngai ekweli na communauté na biso na edaka mpe communauté congolaise na yo kaka na nga nayoki oyo bazoloba Marie Laure yo osalaki mosala na yo poza eza communauté na biso soki likambo ekoyi na communauté yo oza wana mpona koinforme motu nyonso tu ayeba motu na motu aza na rôle na ye mpo na intérêt kaka ya Congo yango nga nabimaki nasalaki intervention na interview na yo mpo nayebi Fabrice ngai motu na pretaki ye place abandaki kovanda wana asengaki nga aide tala vie naza na place ya kolala te nazosala baformation tala place boye naza na problème ya ndako so ikoki koyede ngai bino mo boyebi makambo ya poto nakoexplike nyonso tu te nazwi napesi place wana place yango ezalaki epo na précision mpo koko ya Bradila alobaki eza studio ezalaki mpona adresse nanga ndako yanga tozalaka moyebi makambo ya poto na ndako mosusu me namoni peti wana aza wana tozalaka na madango na ngai me nakoexplike nyonso mpo boyebi deja makambo ya poto kaka ndenge ezalaka nga azalaka na ndako na ngai madamu mpo azalaka na ndako ne oyo nga nazwi na tie moto peti na ngai asengaki nga aide napesi ye mpo na ede ye tala kaka communauté na biso fo na ede moto aza na libanda azosala formation ne aedaki nga mpo nayebi peti na nga asalaka na ville de Liège namonaka ye ayaka mpe na bacommunauté na makambo ya communauté congolaise asengaki nga aide ye alobaki na nga ovanda ye moko mpo asala formation na ye mama na ede ye mpe mpo na ye moko nalekaka wana mpe na ye kotalaka baletre na nga problème eza te azalaka na ye mpe bien peti na ngai bien me nayebi ye oyo nga nayebaki ye na mama ya bana ne babota bana misato nayebaki aza mwana na ngai mwana ya vie na ngai comme vie kasi mwana na ngai kaka ntango apresentaki nga ke mobali na ye babota na ye papa ya bana naza na problème ede ye tonton ede ye po abenga nga kaka papa ede ye na edaki mpo bagénération mpe ya bana na ngai aza na bana ba 30 bana ba 29 ans bango mpe bana ba age wana soki namoni bango bana balabala nakoede nazoede kaka comme société koede bacongolais mais naomona na bakomofinga nga oyo ayofinga nga mona kota yebine nga te makomosala bacommentaire akomo compare nga soki na baema nzau soki ema nzau aza moto aza mobali aza moto mais wana eza intéressant ya na nga te mais problème oyo ezali awa bato bazosala bacommentaire congolais communauté na biso babandaka me basilisaka te ndenge obandaki ngalingi boyeba ntina fe nango po balobaki balobi baza boye namoni baintervention ya bachaîne oyo bato ya France ya nini balobi baprofite na l'histoire oyo bimisi yango nanga nazongeli yo mpo tokontinue yango ntina suka ebembe ya Bradile bakomi obenganga na pompe funèbre wana ke botiki ebembe awa nini me bango bazoloba bazolobela na mosika me ngai sikoyo basundoli neti ebembe bango basundoli mwana wana communauté congolaise sikoyo oyo ya Liège sikoyo bakomoluka nde nini bakosala mpo bakunda mwana wana ekomi ntina niveau oyo mais non ekomi ntina niveau mbongo eza te me famille ya Bena baza bafamille ya mbongo no pembe sosoni ya pembe baza na famille Bologna nakokota na kati wana to mama oyo nasala boye tusa baza bamisika wana ngai naza mutu nayebaki bango mpona mama oyo avandi na bango nakobenga ye mpo nga tosola na yo me akoyeba mpe teke nazobenga yo po ye azalaki na bango bana na este wana bavoisin ye mutu alojaki mwana wana ya mwasi mama nakoloba kaka nyonso te na nini tu me nakobenga ye yo moko nazosalaka neti nazosola na ye moto ayebi te me nazotia telefone yo moko yoka mpo ye ayebi bango bien banda bawitaki na bamakambo na bango ya kindoki nga namoni mwasi bana mama mwana ya mama wana bo ede ye aza na famille bipolaire c'est une maladie mama ya mwana wana oya perdre mwana nga namonaki ye navandi bipolaire si maladie nazofinga ye te mesengaka traitement to nini nayebi vie privé na ye te abosi neti nga namonaki ye dernièrement azotambola na berceau amoni nga te nazoleka na camion na berceau azotambola mwana aza te na kati me na biloko ya bana azotambola mais ça m'a fait honte
azolala siko panga bina kozwa ye boy to nalala na nde naza we na kati courant na kati nyonso na changer na bakle ya ndako yanga po naza na problème na police fona que se justifier po na edaki bango na motema malamu mama na ngai yango na komi kofinga. Merci beaucoup mon frère. Nana posé la question pour bandeko ba comprendre. Olobi ebembe ya Bradley et Bimi famille ezate basundoli Bradley. Ebimi te eza na morgue famille moko oyo ya bango to mama to koko baza na Belgique te na Liège. Bazolobela musika bayibi pa ebembe ya mwana wana na bamoni yango na miso te. Basinga bango photo te. Soki photo to place oke na Belgique ba postele ota ko poster na oyo la sika bastoza na Liège. Et puis vango na te. Mais yo olobi ke babengi yo tant que nani posa membre à famille te babengi tant que membre to elekaki na kati ya ndako wana mama oyo azalaki kovanda na bango oyo apesaki adresse ye mtapesi numéro nanga yango wana yoka mamango ye mokonga na benga na former numéro ya mamango yo to yo former numéro ya mamango yo obenga yo solola oyeba ndenge koyi koleka na pongaza membre famille mais ye mutabengi nga alobi na nga zo expliquer nga to na numéro na nga ya pesi kuna yango na numéro sur elingo zo direct nga na pesa yo tante na bango bazo benga tante pongaza membre famille mais siko ekomi lokola makambo so communauté pe kusalami na ndako na mama mais siko tant bango babenga kiyo balobaki na oni no juste babengi nga bazotuna me corps ezali awa siko car abandonné siko ndenge sawa nanga na bengi neti babengi na pesi bango numéro ya association oyo ya ba congolais oyo baza na makambo wana po ba aider ba iso solution ba kutana na ba famille na bango ponga na boza na contact na ba famille na bango tena na contact na tata mwasi na bango oyo apesa ki numéro nanga na pompe funèbre po elle arrive pas à s'exprimer bien en français. Moi je l'ai aidé à sous-aider mais elle parle swahili un peu lingala ngaza nanga mwana kini mamela mwana Congo ngana bundelaka makambo nanga ya makambo mususu na liti nanga ya makambo mususu mais o ekomi siko ekomi batika koganga koloba loba kaka o biso toza na bango besoin baya to continuer l'histoire wana bayeba popo biso na bango ngana yebi nanga makambo elekaki wana te so ifago sabetaki to ko ngana yebi na katite mais bango famille bakozwa autopsie bango mtu bakosenga bango bakoyeba makambesa na juge mais c'est la famille ngaza nanga famille wana te maman ne pe yeba pesi responsabilité yazo wanga na bi tozalaki kaka ba voisin na côté wana na est na kokondi naza nanga na lingi nazwa nanga charge te ye pa komi kobanga na ye yango wana naza koloba ndenge tobandaki yango bato ya communauté na biso bafingaka balobaka mais bakontinuaka l'histoire te tina suka yango wana nga nazoluka nga na bino na famille wana baluka solution comment on peut faire pona mwana pona bien ya Bradley makambele kaki na katinga na sala kinanga te na yo keka ndenge yo yoki akindenge Fabrice ayebisa kinga parce que moi j'étais pas là na ko iko sala témoin te que na sala témoin le kaki bweme ye ayebisa kinga ko yaki na velo mususu azolo batusa nga moko na sur rendez-vous na luka na kutana nano na Fabrice fona senga rendez-vous na prison place ça na lantin pona kaka commune azampe leki nanga kaka comme leki pas comme famille parce que ça na famille Congo soki Brazzaville sokwango na ebi nanu masakala africain ponga sa pacifiste na bundelaka Afrique mobimbe telema ekende liboso totika ba injustice to bundela mboke telema yango na Congo so kende pona ko commenter kaka ba makambo ya pamba ya lukuta oyo azolo ba vérité tayebi source ya makambo te bo banda kango basilisa kana. OK, siko lancer message oloba nini pona communauté sala ndenge nini pona kokunda Bradley communauté wana siko azwa contact na numéro oyo ngai na koyi kopesa soki olingi nga na benga mamango nano yo yoka ye pa koyeba te mais ba question bando tuna nga na tuna kango yo yoka kango na téléphone mosusu ya mama na yebi te soki ndenge. OK, benga kasi koti sai na person numéro kango yo swa contact yo moko na ye nga na benga na yebi soki mama mutako benga yo mama Marie
to yo pesanga ide mama ponga zo luka pe solution to yeba famille wana tika ko loba loba akutana na mwana na bangwa mwasi mama wana bota ki na jeunesse elle a fait 44 ans yepe basa na famille makambo mususu aki na 19 ans ayeba ki te jeune nazo finga mama pona respecta ka basi bobomba ka biso 9 mois na libumu mais aswa makambo ya ki mama a aidé moi nané parce qu'elle est malade. Moi je l'ai vu. Alors bagapona kolobate bazoye. Pourquoi bakuta na kate bazala na bon contact ye mama na moi. Ba ye douane sa makambo en famille. Ngana ko kotana na makambo wana te. Okay. Participe ezanda konanga aza congolais sa kweli likambo fo to salisana. OK, donc ceux qui ba comité na niveau ba benga yo pour ba pesa ba information ya corps ya Bradley c'est qui ba koka ki ko kota contact na famille te ya on ba comité na niveau ko benga yo voisin. Ouais, pour famille moko za wana te ma France ba convoiturage ya lipa e bango bazali. Ba ko benga phone na ngeza partout. So batumi na Liège mobimba jise ba tete fo ba yebinga tusa nini molobeli ya mboka ba yebi mutu to yebinga oyo tusa na ko space atike lukumu bango ba luka lukumu na makambo lukumu gloire sa ya nzambe mingazo luka solution pona bato ba finga ko bato ba komantaka esa yango na te solution makambo ezali toyeba ndenge nini famille wana aya abwaka mwana wana te aloba Bradley te mais famille wana eya na Belgique eza na contact so bana contacter numéro nanga yango na kolakisa bango tantine na bango o balobaka langue moko o bazalaki ba voisin na este wana ayebi bango bien na na numéro yango oyo yazo benga ngaka ka tantine na po bazwa biloko ya bandako ya Fabrice o etikali azo weli ka velo ya mwana velo makambo ko to ya lingi kokote ya bibilembete bango bazowelila kaka biloko Fabrice atiki na ndako so tali na biloko ngo bazowelila mais na yebite quand même wana nani azowela biloko mwasi wana salongola ki mwasi wana azamala salongola ki babiloko wana mwasi aye moko na Fabrice Fanny awita ki France wana Fanny bazami bale Fanny na Bena Fanny te Bena OK Bena azu biloko ba bilamba na ye aketika ngo pa ya tantine na ye oyo tantine na lubiki nazana biloko ya Fabrice mais biloko mususu neti ba velo bana ba biloko wana ya ndaku tout ça eza wana ye Bena zo ya wana zo kota na Kintweki azo lala bandai ko bomba mana azo lia ba atiki na donc na kokolo ba te pona loba mabe ya ba mama te fona a protéger mais ce qui est salité loko bombe zate eloko bombe ezate azo kokota na ndako wana eza salite c'est ça alie biloko atiki na mesa ndako salite eloko bombe ezate mais sikoyo azokota wana sikoyo mais azo place akolala bimi tongwa bima azokota na voie normale tazwa contact nanga nga bakleza pa nanga nayebi ke mwana ebembeza nano pembeni nanga wana na morgue akosenga tonton nayebi tazokima nga mpona nini po fatu nanga te tonton nga nkolonda komeza foti nete aza na problème na momoyo okoyoka kwei na nzela akufili mwana aza pe na problème na oyebi maladie bipolaire nga na moni alobaka liloba moko te pas mythomane mais bipolaire nga na vandini na oloba mabe na ye te me nazoloba oyo nga na vandini akokobosana ne likambo sikoyo akokolata kaleso atikiwe na babiloko ya bino na kokoloba te mama oyo biloko ya bino na koti na mwasi tazalaka boye nasi akokobosana komona abotisika na komona babuzoba wana te mamlimisa nazoba mpona mabe ya famille wana te po ya mwana ke aza koluka besoin ya aide famille na proche balobaka bayebi bien aza bassoin psychiatrie aza basien bo parce que elle est passe nazoli bindo na koloba te mama na communauté na biso bango bazofinga tango so bayebi ete to bamonaka te po communication koma nango YouTube tango so moto azoluka sala base na ye naza na chaîne moko teke ekotilaka nga mbongo nalobaka makambo ya mboka na panzaka ona apanzeke na kotinda ngo na les news na kotinda ngo partout. OK. Merci beaucoup mon frère. Mais nayambaki maman na Bena alobaki ke Bena atikali na Liège kuna eza te po avanda na ndako ya Fabrice eza po na azo zela mon frère na sisa ka mutu zela mon frère zela na sisa mutu na ngai maman na Bena alobaki Bena aza na Liège kuna po bazwaki mwana ya bébé oya suka aza na hôpital yango Bena vandi kuna na Liège pona azwa
bapesa ye mwana sikoyo lobi bena azokende kokota na ndako na ndenga moyibi akende olala na ndako ya Fabrice baza na famille Bolonya baza na mbongo ebele oza si makambo ozoloba na biso mama ngana zona na ya na témoin sikona na tona bando filmer na poster yo ngolingi bon oui toza na page ya polémique zela mama zela 2 minutes benga numéro yango benga yo benga yo zo numéro yo benga bongo yo ka zo numéro oyo oye mtaza famille na bango ye mtoko yeba bien yokuto ko kanfa okoyoka na makambo mususu mamango pa lobaka okoyoka na soni mukile mobimbe koyoka nganga na zobanga na pese pa numéro me soko koloba na mama na ava osala ngona no obingi na privé solo linano soki akondima po mukile mobimbe koyoka na lingite na salir famille wana oto nini siko mama oyo olingi na benga ye pe aza famille ya Bena mais aza siko contre makambo ba Bena bazosala c'est ça si aza famille ya Bena ayebi ba Bena bien mais ba Bena sikoyo ayambaki Bena ayebi mobali ya Bena sali na babuzo bananda na makambo abengani Bena na ndaku yangwana ye mutazolo bilanga na makambo mususu ya Bena siko pa nanga zolala ta bandako ikokota siko neti na kata ki ko na changer baseli pa mama wana zozala te siko pa Bena famille wapi o yaza nango bo akoza na kote nini aza nango na Liège tuna mama wana apesa adresse mwana pa yazali bazo solata na mwana te aza na phone te mais aza na phone te mwana na phone wana banda ko benga na numéro na ngana numéro ya mama oyo na ngina peso po banda ko lala na ndako wana baza na contact moko te na famille mwana zo tambola boye mama na lingi ko salir famille ya mutu te menga zo lo bakaka réalité oyo ngai na zo mona soko lingi preuve ngana ko luka na posteleyo na ba photo na ndenge sali bolingi bongo ngana ebite congolais sur to lo bandini mama mwasi oui otinda ok benga mamango benga ye kuna tuna ye kasi soko azana liloba koloba na communauté yo benga ye kote na okuna wajilanga na benga ni benga oyoka ni yo jwa benga wana kuna na telefone mususu oza na ko oyoka ye moko mais ba question ko pune et la peu privé toye pona kofinga te toye pona kotiola te mais toye pona toluka solution po kofinga eza arme ya balage moto fa luka vérité aluka solution nga na ye kofinga te na ye kokritike te mais na ye naloba solo ko nzambe azomona oyo eza na kati ya motema na ngai nanga pona koluka lokumu te pona salir famille wana nayebi famille wana te nga na famille kaka congolais oyo mboka ekende liboso nanga famille ya griffe te ok en tout cas nga penza nazondimaka te ke mama na Bena ndenge na yambaki ye bien na live bo basundola corps ya Bradley na ndimi mengaza na tu mama benga yesu to tanga pourquoi abima ta bima loba na momo soko nazoloba azoyoka tango azoyoka ezala tango susu nazokosa mais ndenge to en live bo abima so ngai JC nazokosa abaka Jean-Claude JC diafofa ozokosa olobi lokuta to nini ngana kondima bonga sana ba pré na kanga ba photo na kende sikoto na chayo contact wana to pesa ni rendez-vous o lukana ki na pompe fine wana lo ba français bo bandi contact mo kili mobile et lo basoki ya lingi tenga na komemela ngonde ngwana wow en tout cas na ko abandonner corps te et bébé innocent ya slinka to yebile ndenga kufite soki Fabrice abomi tona na bomi bango famille mutakoye bangana bino to yebite communauté ye famille mutakoye ngaza membre famille te na famille Bolonia te na famille Diafofa ngana na famille ya Griffe te ko ya nini bango ba famille ya Griffe ba ya kosilisa mboka awa ba kosisa makambo koto to yoka ke nga famille Pemba soki nga famille nazo compter nazo jise te nga za famille kaka ya kombo ezanga Griffe nga moko na kotelemisa Kongo na ejonga na bino to kozala nesengo pona Kongo en tout cas mama na Bena soko za na ligne kota ka sopesa biso explication soki bosundoli corps ya mwana po eza likambo ekomi déjà public et soki ba mama nyonso mutu to azalaki choqué na liwa ya Bradley ndenge beau-père na ye abetaki eti ememi ye na liwa o biso tu version toyebi yango wana nan toyoki Fabrice te nan toyoki Fanny te Fanny wa amemaki mwana na hôpital lobi ayaki kozwa biloko kaka oyo ayaki po asenga
permission ton papa na posa ko biloko ya bana wana fani azwi ndako ndenge na goba te na Bruxelles bakokutana naye bakokosala me ya kozwa kaka papa na zwi ayaki kozwa biloko kaka ya bilamba ya bana na ye ona mona ki elobi tozalaki na ye na rendez-vous na 15h azwi biloko na ye akei abi enga na ye nanga kokota makambo wana te apesi clé na ye oyo ya ndako ezalaki atamboli nanga na solo me clé mosusu wana mosusu banda kendaki bena ti sikoyo abandaki kokota ngamo na zoya na azokota na ndenge ya bien te bavoisin bakomoyebisanga yango wana nayebisaki voisin soki bomoni bobenga ntango mosusu azobanga polisi to azobanga nga na kobengele nayebi likambo azobangela ngai te mais abanda kobenga nga na telefone abanda kosolola na nga nazoyeba te siko azokima ngai mponi to azobanga mpo na nini me nga na banda komonamona sikoyo na koluka ye na liege wana nayebi te pai po azolala to partout parce que aza na problème ya problème ya aide photo de la vérité azana ba piskiaki na ba problème ya piskiati famille ye bien wa partie ya France mais wana sa vie privée ngana ko kota tenga zolo bakama makambo nano tozwa solution pona makambo ya mwana o ya 5 abotana na papango te papango azana poto ate soka zo yo kangai papa nanga duka contact nanga numéro nanga ngwana ya pa Maleri Lor aza mwana na yo asakei deja azana posa yo osaka toza babantu oloba toza makambo ya mulili papa yo mtoko loba okosaka pona mwana no toza makambo ya famille Fabrice abengeza makambo na kokoloba boye toza makambo mulili toluka nzambe muto mama na kopekisanga ite na zolo bangana lingaka te fona to yo madame opekisanga na zolo ba oyo so na mutema na hypocrite te ya kofinga ko loba kosana liaka mbonga mutu te mais vous avez un problème na famille ya babena vous avez un problème na bango personnel problème famille wana te. Ok, nakomeli mama na bena aza na ligne sikoyo ya bena na papa ya bena nazosenga aide baya tokutana bapona kokunda bien ya mwana na biso tanto mutazobenga biso azotungisa biso soki tanto abengi nga te azotungisa nga te nga na kobima boye te nga mope nasalaka ba live nakokoloba na bimi boye naza awa na bimi nalobaka ma nalobelaka nasala live na nga te mpo nalobela makambo ya motu nalobela makambo ya mboko ya ngai nalingaka mingi Congo me nakoloba teke nalobela individu ke nasala boye non yangwana nazolinga nanga kosala live te tobandaki yango na yo mama Marie yangwana nga na kokomela yo numero ya Marie ya tante wana yo zwa contact ayambi te obengi ayambi te azo masilingi boye te alebi akobenga yo benga ye yo soki yo bengi ye akoyamba ne yo soki yo zana numero mosusu nga aza na ligne luka motu moko na tindi yo obengi nga mpe nazoyoko totuna question mama po alingi yo moko. Ok, combien d'années kasi numéro na e? Numéro, comment numéro? Combien d'années? Combien de numéro? Combien d'années? Tu as contacté là, ça. Tu fais le famille, tu as un problème. Bon, Bakati. Bozela, na meka nzambe. Na okoti mama na bena na li. Bozela. Makambo ekomi compliqué, c'est vraiment triste. Soki ya solo basundoli corps ya mwana bozela na osola na mama na bena na ligne na osola ne na WhatsApp. Bon, voilà, en attendant maman na bena à répondre. Ok, andimi na bengai bozela na koti ya bon, enfin. Oh mama na bena ndeko na biso alobi ke famille ya bena basundoli bena na ok Bradley na moto yo ka mama na koko na bena lo koko na Bradley plutôt. Ok aza déjà na ligne bozela tina ozwa aza na communication déjà bozela peut-être ye pas obenganga. Ok. Allô, bonjour ma soeur. Oui, bonjour ma soeur. Ok, bolimbi sinayebi ke boza pota ya Bradley pour naza en direct likambo est choqué nga tellement ndenge touchaki famille et touchaki communauté mobimba et puis ndeko na biso voisin oyo apesaki Fabrice ndaku oyo ya Liège wana voisin wana o alekaki pe na live alobi ke
bosundoli corps ya Bradley mbongo ezate ya kokunda ye bosundoli ye na Liège ata famille moko ezate bato morgue kuna babengi ye po bapesa information ke corps ezotula kuna qui a participé qui n'a pas fait Bradley alors lui il est qui attend que famille à sa famille Bradley pour pas contacter c'est ça il est qui il est qui d'abord est-ce qu'il sait que corps et Bradley est protégé par les autorités procureur du roi la procureur il y a état français donc comme il y a les enquêtes bah quoi qui peut sa corps boyété hein. Donc, c'est Bamakamboisa, tout ça qui peut poser l'autopsie. C'est du n'importe quoi. Les gens, ils disent n'importe quoi. Bah, et puis, là, comme côté, voisin, on a tout, na police, ni na commissariat, ni na autorité, ni ne benga qui est. Qui est pas benga, attends que qui. Il est le grand-père, asa oncle, asa cousin, asa nani, pour benga, voisin, on a, asa nani. Alors, biba meki ko benga bino famille, bazu ata famille, mon côté, yango ba bengi. Wana kindoki te mama nangaye Zambe babenga ye attend que qui babenga d'abord attend que qui d'abord pour babenga ye mbila ayebiye il fallait outukaye après son numéro ya mbila o abenga qui est parce que déjà le corps de Bradley il est dans les mains des autorités du procureur du roi wow alobi azokende na morgue kuna quand est-ce qu'on peut récupérer le corps donc alobi madame donc on attend l'autorisation du roi boni boyeko alingia sambi sabato c'est qui ces merdes là hein ça là ni mutu wana vraiment c'est n'importe quoi ce qui a yebi makambote atika qu'il arrête de salir les gens qu'ils arrêtent ba couper baza vraiment basoba c'est pour ça bakotika là toujours na sima parce que ils connaissent rien du tout bazo ça là bas commentaire biloko ba yebité c'est ça en tout cas chance vraiment na zuyo parce que son azwa ka otelinga tika na mpoye pasala ba live na Facebook na e alinga bando sala ba campagne aloba ke bosundoli kora mwana chance yo moko koko ya Bradley okolo koti na li bosundoli kora ya mwana ndenge nzambe awa tukutu toti kozwa mail tout à l'heure toti kozwa mail tout à l'heure ya nani ya bas informations par rapport à Bradley donc on attend l'accord parce que corps et Bradley ils sont protégés par les autorités nous-mêmes on n'a pas droit pour qu'il dépose donc azana maboko ya ba procureur du roi belge azape na maboko ya ba procureur ya nani ya ba français donc cet enfant il est protégé puisque tous on a droit à cause il faut l'autorisation du procureur du roi belge base à la contact c'est pour ça nous on est en train de faire toutes les démarches nécessaires une fois après c'est bien l'accord on va aller chercher Toké Kozaban ok donc jusque là corps ya Bradley zana on a morgue kuna bozo l'autorisation ya bakonzi nde après ba okunda mwana na kimia nani Fabrice wana esika mama mwana na ndoki na ye wana soki nani ana mwasi wana soki fani balongoli mwana kuna déjà l'état ba police ba procureur bazwaki mwana batie na nani na institut légal balongola ki mwana kuna parce que aza na maboko ya l'état balongola ki déjà kuna ok en tout cas merci n'importe quoi batika ba makambo abuzo bandenge wana yebisa voisin wana akanga tout de suite munoko na ye ayebi eloko moko te et quel droit apesa bino numéro ya police o abenga qui est s'il connaît le nom de la police et s'il connaît l'endroit où Bradley il est actuellement alobi pe Bena azokende na ndako ya Fabrice oyo atikaki po Fabrice aza na prison siko Bena azokende kokota na ndenge ya moyibi po alala po azangi esika ya kolala est-ce que eza ya solo Bena police tango azalaki kuna na Belgique Bena bapolisier bazwaki ye po arécupérer biloko azwa
biloko na ye bilamba na ye parce que police eblokaki ndako wana bena azalaki kolala kuna te nzambe nanga. En tout cas merci beaucoup ma sœur nandenge opesi biso bainformation na kanisa mitema bato mpe nde bazokoma na bacommentaire mitema na bango sikoyo eza ya kokita alors bainformation nyonso bato bakobimisa tokoyoka ngo te biso toza na confiance ya maloba oyo ozoloba na biso mpo Bradley sikoyo akomi mwana na biso nyonso. Batika koloba buzoba pardon batika koloba bulo donc balobi ke bena azangi esika kolala oui azokende olala na ndako Fabrice atikaki me na ndenge akobata mazokota na ndenge moyibi. Tiens, dis bonjour à maman Marie-Laure Lobby, c'est moi Bena, vite fait. Ah, bonjour Bena. maman Marie-Laure, c'est moi la maman de Bradley. Ah, oza la France na maman? Oui, dans la France. En tout cas internet oza na makambo. Kizabi. Bakosi biso oza na Liège. Bye. En tout cas, merci beaucoup Bena. Voilà. OK, maman. Donc, moi, bon, merci. On reste en contact, ma chérie. Merci. Ok, bisous, merci. Ok, Koyoka Bilobela, Bangote Bisa, rien du tout. Ok. Merci. Nzambe. Voisin, pour nous saluer, mambo boyeko voisin. Bousana. Voisin. Bousana rappelé voisin. Ngalinga raboye. Lisolo bimi. To bengi bat nyos to zui ba. Bozela na benga voisin. C'est que pardon. Voisin lobby Bena. Abi Bena ça na Liège. Awa kinula na ndako Fabrice na ndenga moyibi. Biloko salite. Bozela. Ngana otika voisin te. Bozela. Ina benga voisin. Nzambe chance na zu mama na Bena na ligne nzoka Bena aza na ye na France na mama na ye pa mama na ye kuna voisin zana benga voisin ngana otika voisin te. Allô? Mon frère faut nous servir Mama, osala musala na yo. Ngaza pre awa osala musala na yo. Tuna Bena zongi France camp. Tuna azongi camp. Donc olandi bango nde balobi na direct. Olandi bango. Na landi tuna mama azongi camp. Corps eza wapi? Tuna Bena zongi camp. Zelana tindelo ni lukilanga ni na tinda punga na kusambwisa bango nde bango bakoyi bwenga ngomeba bango tina suka. O wana solo bangana sa contre famille wana. Tuna azongi kana relaxana bilo ndenga lobi boy loba Bena yebisa zonga susu bango loba ngai siko mutu wana lobi voisin wana aza un grand ngai na relaxa siko ndako wana na kofilma ngo na kotindela ngo sikoyo monde mobimbe lekana biloko ni na nini na ndako nanga police akanga ndako wana po yani baza na adresse wana bakoma mate bako fulanda to saka na pototi aza na adresse akoma wana te Bena ke wana deju ba mema ke tina convoiturage akimi kutu kokima na mama mama benga mama wana te na pesi yo numéro te oya so benga mama wana te. Mais il fallait enregistrer bato Morgana tomba benga ki il fallait enregistrer conversation na bango. Mama ngai soki olobi bayebi mama wana te yo zo sala musala ndo ngai nazo condamner yo te naza na famille wana te azongi wana akendaki 2 jours azongi wana na France wana pona kangi ndaku pona kangi na kati courant azonga ki wana ba voisin ba moni place à kokota ezate pour na changer serrure nazo poata yete nazo loba mabene te famille wana nazo bananga mabe ya famille wana te ngazo loba sikoyo yake France wana ebembe zali awa makambu to zali awa bango bake yazo loba nana moni place ko wana ezata na France ngalobi te ke bazangi mbongo to Bena zangi mbongo me Bena zalaki na muntu te na France na Belgique pa ya kovanda alaki na 2 personnes pai nanga na pa ya tantine na bango abengani ye pai nanga bandaki tango babengani ye pa ya tantine na bango pona busoto na ye pona buzoba na ye yangwana ayaki abandokota na Kintweki
bayebisinga na bavoisin na changer basérie po bandei koluka te bazoyoka soni yo to nini tozowelela nini ngaza nanga na eloko te na kati ya kozwa na nanga na makambo wana na problème te mama wana yebisi na problème na ye te ngai na tiki na nga siko makambo oyo ndenge ya lobi aza kote wana bango siko ba merci nzambe akofuta biso na likambo oyo nga na sali mais balobi eza na maboko bakonzi ba roi mutalobi na yebi te komiti na ba niveau roi akoloba mama tovandaka na poto roi aloba ndenge nini moto soki akufi roi ezalaka roi asali nini roi eza na likambo wana ezalaka justice akotinda problème ndenge eza nini justice akotinda tovanda na poto justice akoya akozala enquête bakosala enquête ndenge Fabrice ana boloko akufilaki ndenge nini akufi soki enquête esili ebouclé bakoluka siko mwana bakoenterre ye bakokundela ye siko wapi bakozongisa ye bakunde na France bakunde na Belgique tunaka pe ba question na mama famille wana zoluka te ka kopesa na yo mbongo te yo zala au milieu du village ngazo luka nanga lukumu te tona poata famille wana na yebi nanga famille wana te mais nazo sala kaka intervention mama na makambo oyo eleki nazo so nanga intérêt moko na nanga na kati pona kiti sa famille wana to pona nioko la famille wana to pona kiti sa famille wana eza nango te nayebi nanga famille wana te nakutaki bena azokota pai nanga tosololaki na ye tonto ye mutu ayebisi ngai Fabrice alimis alobi makambo ebele naza nango na balettre ya ti naza nanga na posa te naketiki la Fabrice na breloko Fabrice aboyinga mama baza na famille moko nakoki kopwata te me famille moko soko talaka nde bazosololela talaka nde bazosololela ngaza mwana kini talaka nde bazosololela bazoluka lukumu to bazoluka ke biso toza na mbongo ngaza nanga na mbongo te ngaza nanga na lukumu te nazoluka nayebi ke gloire eza ya nzambe nazoluka nayeba mama wana atika kobenga ngai yango wana napesi yo numero na ye tante na bango oyo bayebanaki na este tuna mama wana bena ayebi tonton Jean-Claude te ayebi pai oyo alojaki bango te akutanaki na bango te tuna ye bakestion mama kosekaka kaka te yo salaka bakestion mais kasi natunaki nga nakomisi makambo lobi ke basundoli corps ya mwana babengi yo voisin babengi voisin mpo bango famille bakokaki kozwa bango te natuni ye arépondre alobi eza lokuta baza na contact na bato ya morgue wana baza na contact na bato morgue wana siko bazokosa to mama wana bazokosa ngai kame banumero bazobenga nga dao bato mosusu en tout cas mpona ngai enregistre bango kaka soki okende na morgue kuna enregistre bango mpo tondima mpo eboye eza mwa mpasi mpo tondima makambo zo mama yo oza no mosika mama wana yo fotune na famille noni na komi déjà na Belgique à part bena za na famille ni na Belgique na minute wana elekaki abandaki kolala wapi fotune bakestion no azosepela siko akomi mpa nanga na ndako mena na memaki na convoiture mais tuna bakestion mama zela nazwa mutu zela ka azala na lili nazwa mutu mosusu allo oui ma sœur bonjour Allô, bonjour Marie-Laure. Bonjour ma sœur, bandeko bazolando. Ouais, je voulais juste répondre au monsieur là qui est au téléphone là tout à l'heure. Je pense qu'il a un problème avec Bénin ou Mali, je comprends tout. Tu sais, moi j'ai jamais commenté à ce genre de trucs, mais les gars, il a un problème de sa tête. Ben avait pas maman na héros na zeli sayo. Donc il m'a moni ba vidéo na bino zo le cas. Maintenant pour la ben maman Ben si tala ne ba zo lo banayo. Franchement, ce monsieur a un problème dans la tête. Je pense qu'il doit se faire soigner vraiment. Parce que Ben est sa mère et la maman de Ben qui est en train de faire tous les démarches et moi nawana. Il y a un zolo bâti vali à soulever le moine. Azali bon matin on a tout un zolo gagné fixé. Mais il a un problème de sa tête, je pense. Franchement, il a un problème de sa tête qui doit se faire soigner franchement. Il laisse Ben tranquille avec sa maman, va la moine à la bango tranquillement. Azali bon matin on a sa tête. Franchement, ça me donne même mal au cœur. Heureusement, Marie est gentille, s'il était à la place de mamie, j'allais mettre des gars en prison. Franchement, comment qu'il faut salir comme un tout boy? Et aïe, elle l'a comme côté. Mon frère, Ozoyo Kande Baralo Banayo, Ozoyo Ka, mon frère. Peut-être qu'il ne connaît pas Ben, je suis sûr. Il ne connaît pas Ben, les gars. Il ne connaît pas du tout. Il est vraiment fou. Il a un problème de la tête, je pense. Merci, madame, que j'ai des problèmes dans ma tête pour aider ta sœur. J'ai aidé ta sœur, toi tu n'étais pas là. Maintenant, j'ai des problèmes dans ma tête parce que j'ai aidé ta sœur. Toi, tu n'étais même pas là. Merci beaucoup. Dieu te pardonne. Ce qui est Dieu merci.
ndenge yo komi kofinga nga zofinga te na kotitoye bino te mais nga nazoloba na nga kaka vérité parce que toi tu étais pas là ozoloba oza même pas na Belgique omoni même corps wana te omoni même corps wana te ozoloba kaka koloba t'as vu même le corps t'as vu même les corps de petit t'as pas vu mademoiselle ou madame et mais je m'excuse quand même c'est toi qui vas aller te soigner parce que tu es malade quand même tout ça là mais okoko tika nuka makamba ngote okoko bima nuka na makamba ngoto tika famille na bango kako tika nuka makamba maman nalingaki na loba no ndenga sabo siko ngai na kokota su makambo na timna na ko poster kaka salite na makambo ya bana naye 1.3 ndenge bango bawanga ni na kokena ndako eza yanga na bando poster na ba makambo kaka tout ça oya ya ndako wana ya famille wana siko na ba tiki na ba biloko ya ndako ngana no tindila yo ka ba photo yo tindaka. Allô? 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 Oui, ma sœur, bonjour. Bande Konyos Bazolanda. Oui, bonjour Marie-Laure. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Oui, Marie-Laure, excusez-moi, hier, on a témoigné par rapport à la famille à Bénin. Dès que balade ici, garçon, on va dire Bénin, qui va avec qui a tout ça. Marie-Laure, la famille à Bénin va le vérité. Par contre, on va y avoir un peu de sécurité. Bénin, papa à Bénin, maman à Bénin, est-ce que tu vas bien? Tu vas bien voter? Benaza mwana moko botami na famille inceste de biso tolobaka ata mwana libabe mama ya bena il faut luka mema mwana na délivrance ba délivrer mwana parce que mwana wana za na ba problème sérieux et bozolo ba comme benaza na problème mutu papa ya bena pe ata wana même problème wana papa ya bena za na même problème papa ya bena ta kama ele kokate azaka ka teko ya mama ya bena o mama ya bena kita kubota na bena ya mwana bozo mwana bena bota mabongo Ah, ok. Donc, on est famille, on a des familles sanitaires, parce que on pour ça, reconnaître comment on a été. Famille, beaucoup sanitaire, famille, beaucoup protocole, famille, on est atteint à famille là-bas. Donc, on y a famille, beaucoup désordre. Allô? Allô? Oui, allô, ma sœur, Bandeko Bazolando, bonjour. Ouais, c'est toujours moi. Je voulais répondre encore au gars là qui vient je vais attendre qu'il nous parle là. Okay. Je vais lui demander déjà de quoi il se mêle. Bradley a sa famille a été, Ben a sa famille a été, ni Malika a sa famille a été, ni papa a Bradley. De quoi il se mêle? Si on a besoin de structurer quoi que ce soit, on ne va pas lui demander, on va demander d'autres personnes si on a besoin de quelque chose. Mais là, je vais lui dire, l'informer qu'on n'a pas besoin de structurer de la personne, tout ça, on n'a pas besoin de ça. Et ce n'est pas à lui, même si on avait besoin, ce n'est pas à lui. Il y a quoi personne n'a qu'une chose de la moine. Et puis, il y a tout le bagage à mon accord, na monango parce qu'il y a des familles. Il y a des gens qui ont dit, bon, ma zone, quand il y a des qu'on a comme moi la bateau. Atika mwana batu tranquille, atika malika ale la mwana na bango, atika bena ale la naye, mwana est tranquille. Et les gens qui commencent qui disent pourquoi Ben est en roi et hors corps ils sont en Belgique, c'est parce que Ben ne pouvait pas rester en Belgique parce que la démarche a fait pour d'autres enfants ici en roi. C'est pour ça il y a un roi Kotoyo. Et aussi par rapport à son téléphone, c'est la police qui a pris le téléphone de Bena. On a enquête et tout ça par rapport à Mobile Wana. Okay. Ou à Bomaki Bena, à Bomaki Mwana na ya problème. Mais Mobile Wana sont tata aussi kaza di bomba ceux qui malili ou quoi des ça les namutu je sais pas franchement il est vraiment fou de sa tête qu'il va se faire soigner c'est gratuit il y a des sécu pour aller se faire soigner peut se faire soigner il est tout lui. Merci beaucoup ma soeur. Allô? Oui ma soeur vous en en WhatsApp oui. Oui, Marie, non, on le bécataki. Ok. Famille, n'a pas au point, on dit, pourquoi il y a Bradley et outil dans la famille là-bas. Pourquoi pas au point? Pas dit ma vérité, qu'elle y voit des outils dans la maman. Pourquoi pas une vérité, elle y voit moi, non, famille, on est la famille de Marie, leur famille a qui, parce que Bologne, il y a un moment où tu as qui, ma casse. Utabaki makasi parce que Bologne, ni wane uti na famille na bango kote bazana ba yebi vérité ani ya mwana ya bena mais siko batu ba otala o emonanaki na misu Fabrice abetaki mwana Marie non
bien sûr biso nyonso toyebi ke Fabrice abetaki mwana Fabrice mpanga papa ya bana papa alina mwa kokobeta mwana ti akoma na niveau koboma mwana eza deja basacrifice ya famille na bango moko marila eza basacrifice ya famille na bango moko bayebi vérité c'est vrai que oui Patrick Fabrice abetaki mwana mais famille abena bayebi vérité ya niveau ya mwana bango esika euti bayebi batika koletela mwana batika koletela mwana bato libabe bango moko bayebi vérité ya niveau ya mwana na bango famille wana ezalaka na bongo papa na bango na bango babotaka bango na bango mama ya bena na papa ya bena ya na bandeko famille moko oyo kindoki ya moyambika mtini kindoki wana euti na famille na bango moko bayebi vérité makambo ya famille na bango bamotaka bango na bango balingana na bango na bango bana na bango nyonso même problème famille wana famille epola marino famille epola wana famille te bena ndenge aza nazotambola na mababe bena il faut bamema ye na délivrance bena wana ana aza kutu nafandaka na bango ana mwana ayebi bango très bien papa ya bena aza bato bazalaka mayele koka te wana neti mwa kizeki papa ya bena wana azalaka neti mwa kizeki so bomoni mayele koka te ye kokende na kobala basi na kishasa so aye na bango awa bakamwani basi bazokimaka eponi mo mayele koka te même problème wana yango ekepa ya bena olie mama ya bena solo asosola mama ya bena azososola te mama ya bena nde aza mayele te ifo afuka na miso amema mwana nde na délivrance aluka délivrance ya mwana na ye mpe nde balie bango bandile kabo liwa ya bandile euti na famille na bango moko liwa ya bandile euti na famille bango makambo eza ya ebele me moya koloba mosusu eza te liwa ya bandile euti na famille na bango bato bamoto bato bakisi Patrick Molona wana aza nani bino bakongola moyebi Patrick Molona boloba aza nani Patrick Molona aza nani mena aza motu moko basutolaka ye aza mwana moko azalaki abandone na famille na ye pourquoi parce que abandaki koyokisa bango soni ndenge akendela kolinga mibali nde bazanga ntina wana yango famille asutolaka bena mama ya bena azwi courage kozwa bena siko mpo omoni bena akufeli mwana est ce que ayaki para bena asutolaka bena une fois tante moko elekaka wana epa na ye alobaka nini o bena azalaka na manque ya affection baparent ezalaki ya solo ser wana akofaka te parce que bena azalaki mwana moko abandone azalaki mwana moko abandonné par sa famille bo wana ekoyokisa bango soni yango wana en tout cas merci beaucoup sikoyo nde baoki courage ya kozwa bena mpona lioka ya bradley nde baoki courage ya kozwa bena wana tozela na matangi eleka comme ça tokotanga so basuka te wana famille te marino wana famille te famille moko mabe kintoka eza makasi na famille wana bana na bango nyonso ezala ya basi ezala mibali moto malonga aza te kuna na famille wana moto malonga aza te butana mibali yango oyo bena bimaka na bango bena aza mwana moko baitilizaka ye na bakisi na bango ndenge kaka babebisa papa ya bena butu basilisa mayele même chose mpe yango basali pa bena eloko wana ezoleka na famille wana Patrick Molonia wana ayebi makambo nyonso eza bamonte ya famille na bango marelo kame nazoyebi biso eza bamonte ya famille na bango yo somona na famille nini ya nini bandeko na bandeko bakina kobota esomona eloko wana wana famille te wana nazoyebisa bino famille te bango nyonso bazosala ensemble ya kolela bradle bango banaye kokipe brandile yango si bena banaye koyoka na butu mo ye mona bana na ye akende pa asero mabe basere nyonso bazobima bazotémoigne wana mpo bayebi bena ndenge ayaka kolelalela bango bena asouffrir mwana na nyoka maye mwana bane famille etia ye mopandi mpo ayokisaka bango soni na mibali oyo akendaka kolinga tellement bango baza famille ya Congo vanda bazotalaka mwana azoki kolinga mibali moko ya bien te yango wana basala ye bongo batia ye de côté. En tout cas, merci beaucoup ma sœur na nyonso. Nazozela soki bango maye balobi soka mpe na koya lisusu. Ok, merci beaucoup. Donc bolimbisi bakanisa toyoki ntina nasalelaki possible ndeko ozokoma bolimbisi voilà nakosalaki live oyo eza mpona papa oyo ya Liège oyo apesaki Fabrice ndako Fabrice abandaki kovanda toyoki ye baoyo bokoti na retard bobandela live bokocomprendre sujet eza nini alobi ke famille ya Bradley basundoli Bradley yango morgue ebengaki ye mpo baloba ke ekor eza wana famille esundoli bozela nazwa pele. Allô?
Oui, ma soeur. Bonjour. Ah, Maïla, bonjour. Bonjour. Malamu binope? Ah, ça va. Nazolo va pour na mobile wana uchi kobenga wana zozo ba. Voisin. Bena voisin wana. Okay. Les voisins wana za na motema mabe. Même moi tu wana yeko loba wana epa za mabe Marie-Laure. Pour ayebite douleur à moto soka peur mwana. Soki sabo sa pesa ki mwana wana te. A mwana wana dikata kufuata. Nye soki mobile na ye. Ayeko chitaka mwana wana yeko beta mwana na ya kufiye watu wana omone tengo. Ya mwana ngoe tengo. Bon, il y a un maman qui soigne la divers à remonter mwana et ça parce que ça même la voisine wana yo azo ki ndolo ba makamba. Marie-Laure, na niveau autant que na niveau à la France. Makambo soki mwana kufi. Makambo ngo amoni yango clarté. Bakoko pesa na corps boyete. Bakoko clarté tout faut ba mwana makambo nini ebekaka. Nini basala ki mwana wana. Bon, déjà kuna na niveau à Belgique va contacter la tribunal à la France. Quand même, la français bazazo baté. Faut pas remonter la solution à makambo. Pas ndingini ba ko condamner par tout voilà. Faut pas tout na zandos. La première des choses choisir soit na zandos. Pour ce cas là, tout cas qui bena alinga kasala asu abana wana voti na bena na mwana bena wana ayeko kuta na ye pala zo bango pare lokola bana na ye. Pour za papa ma bia zandos. Na mwana wana ayeko funga mbanga na ye munoko kuzoba wa. Hein? C'est normal, c'est complexe. Voilà mon thème à ma vie. Là, c'est comme mon thème à ma vie, oui. Oui, c'est normal, c'est. Oui, ma commande, moi, je sais des douleurs, pour perdre moi, les a pas fait ça. Pour perdre moi, les a pas fait ça. Et ça passe, laisse-moi comme un marron. Comme tu me dis, moi, tu vois, donc, là, la voix, tu la vue, il y a des douleurs à la maternité. Pour toi, il y a des douleurs à la maternité. Alors, on le va voir. Hein? Du tout, ça, là, il y a des bien à la famille, quand même, c'est choquant. Et puis, journée, on a une émission qui est vraiment choquant. Toujours sur que ça, dans le choquant. Maman, on a dit à 9 mois, à Boti. Mais c'est pas facile. Donc, ben, ceux qui ont mobile, qui ont bête à moi, ceux qui ben, à failli que mobile de Naya Zadjuna. Donc, ben, à un niveau, on a parfois évité que ceux qui parfois n'y a qu'à l'eau, parfois, peut mobile, n'y a qu'à bon maï parfois. Tu y es bien monté. Hein? La Camboto, vérité, tu connais, Bangoni, la peine, la nivelle, la peine, mission. Mais la fois, des fois, il y a la Cambo, tout le niveau à la tribunal, à niveau à la justice, la candidate, vous, mobile, ça, si vous, mais mobile, ou à la Zafabo, ça, bien, ça, la mobile, à ma mère, il mobile, la position, pour le Bomanga, un peu, la ministre, on a croisé, la bombe, yopi. Pour la mère, pour finir, comme ça, la cosa, le truc, la bomayo, après, on a la salle à Moloko. Pas la mobile, la sœur, na voisin wana azoya koloba yo kanisi bapesa kaka kwa boye bakoloba bakobenga bino boya kokunda kwa wana bakozwango bakomema wawa eza normal ta yana azalaki na wana mpona koloba vraimen batika koloba bayeba valeur ya kobosa maternité eza pase te donc ni yango kaka Marie-Laure. Merci. Merci beaucoup ma sœur. Voilà. Tokomi na suka na sepeli kaka ndenge nazwaki mama na Bena toyoki mpe mongongo ya Bena ye moko mpona koconfirme ke Bena aza na maboko ya mama na ye nabosani nde kotuna question soki bazwi bebe parce que Bena azalaki na liège mpo andaki kozela bebe na ye ya suka bagardaki ye na hôpital wana nde nabosani kotuna koko ya Bena soki bapesi bango déjà mwana mpo Bena azongi na France. Bon peut-être prochainement na otuna ye na privé soki apesi nga réponse na live mususu ekoya na oyebisa bino ke soki Bena azwi mwana na ye ya suka po aza na bana 4 moko akufi Bradley atikali na bana misato moko ya bebe ya suka abotaki na Fabrice. Vous en avez appel. Allô? Allô? Oui ma soeur, bonjour. Bonjour Marie-Laure. Moi la intervenir. OK. Moi là qui m'a voisin depuis il y a eu l'intervention de la maman. Là, l'une des nages qui demandait voisin wana. Là, leur voisin wana zolo que la mort de Bengi. La mort de Bengi. Donc, il y a un qui n'a pas dossier à il y a eu à wana. Déjà, de coordonner au Bazuaka, ils avaient coordonné à maman wana. Là, il y a un courage à maman wana, le coup la maman Benayaka qui a l'oublié. Donc, il y a corps, ils allaient dans ma boque, il y a l'État. Parce que moi, on a couché par meurtre, donc par homicide. Et nous, on a commencé à faire un corps sans intervention.
intervention puis sans enquête le corps va couper ça voisin à moins que ça a un problème sous à la claire bon il y a moi ben à un téléphone il y a aussi un téléphone à peine ndako ya futela Fabrice mutaza ikufuta ndako nilikaba pena nakati wala ni pena yake kaka bibala so kimakangu bena ya haitaka no yesikoyo exactement yenini yena pena okay wana zali kindokina kitema mabea biso batamangala ya kumikotele melango akumikotele melango akumikono bakiri kikina kikuposte so ebi kundako ya pesa kaba ngunda kanguza kimbiliza kile santriti yali yake filmer amake filmer est-ce que zanda kabeni wewe dai pena kaika kusala kindumba ne kuna aboti na mwana afala makabonyo tu ya pena na kati wana ni merci beaucoup ma sœur. Voilà tokomi na suka na kanisa toyoki ba obokoti na retard bo bandela live bo comprendre tolobi nini lelo suite ya sorti ya corps ya Bradley na kanisa bison tout aux aller informer pour likambo komi des gens na communauté mutela ti likambo yo po esala ki passe ko perdre moi na 5 ans on nyo surtout azali maman ezalobota te ça fait toujours mal très mal ko perdre moi na ya âge wana alors on peut sabino suite corps et bimakan na kan sa famille peut recontacter ngai ba image peut-être tokozwa et ba ope bazana Liège kuna peut-être ba filmer alors suite tokoye ba bisonyo sorte auto ko retenir na live oyo ezaki maman na be na yemo kwa confirmer que basundoli corps ya Bradley te bazana contact na bato ya morgue bazana contact na ba autorité lokola mwana ndenge liwa na kufelaki ba autorité bakotaki makambo wana alors maman na be na confirmer que basundoli mwana te be nazana maboko ya maman na e na bana misatu oyo be na tikali na bango me ya suka na ebite soki azana na be na po ya za bébé alors voilà ngana sepeli ka ndenge maman na be na koti pona mutu na biso to ngeto tika na mutu na biso ke basundoli corps ya be na kuna na morgue alors voilà bambote na bandeko nyonso tout merci na bandeko nyonso pour participer Daniela Abraham Jenny la merveilleuse Tabita Baile la Liska Bardo ba gros bisous Mami Lukombo la Lindombe Gloria Olangi na pesi yo mbote ton na moni la Lindombe na kantima moko Gloria poza ndeko nae Best Love Clelia Bandia Bae Kitamba la Diana Zoro mabia la mbote na yo Emanzalo motema se Brigitte Kiazola Pati Bofondo mbote na yo Marlène Kitambo Rose Mimosa Makiese Akuna Matata bisous na yo alors bon week-end na bandeko nyon surtout je crois live ya makambo Caleb ezali makambo Caleb na koyamba bato baza concerné na makambo wana donc izala live moko vraiment ya munene na opesa bakomba bato na koyamba te mais za live ya munene vraiment pona dossier ya Caleb na ndeko na biso Élysée ndenge makambo mbongo ekoti escroquerie ekoti na kati alors ezala lobby dimanche donc na opesa bino heure ezala affiché na les news donc pona makambo ya Caleb na comédienne na biso Élysée donc pona bato bosenga kinga na sala live pona sujet wana alors na koyamba siko bato baza na kati ya likambo ngo wana ezate ba témoin ezate bato musu mais bato bango moko baza concerné bakoleka na live pour ba expliquer public mobimba donc voilà Lise Mwanza mbote na yo Eliane Djiba mbote na yo Ali. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo, ya boss
biso JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.